ino mbuta nzinga kawandiako mwana nsundi mfuma ndamba yenge kieno mutatuke masere na bandi evo tumwe niveau titre etu tuke niveau immatérialisme de Bakongo. L'immatérialisme de Bakongo. L'immatérialisme vient du mot immature. Immature qui sont incapacité. Diambu dianki incapacité ya Bakongo. Diambu dianki Bakongo to komina. Donc, tu sais vous tout qui dit aka Mukamba vo. En tout cas, boeti kangana lo bananu vérité moko oyo eko blessé nango mutu te mais oyo eko sauver biso nyonso. Pourquoi nazo loba l'immatérialisme de Bakongo? Bakongo tozo bima immature via ba situation biso oyo tozo komona na oyo tozo ko traverser, exemple laquelle tozo ko analyser komona ke Bakongo bazo miye batepe bazo ko comprendre vraiment le rôle où il faut pas jouer na sol oyo tata nzambe apesi bango. Parce que surtout pour na bandeko bakenda libanda ya mboka oyo tobengaka plus ba diaspora. Tata nzambe atinda bino libanda ya mboka pona pamba te. Tata nzambe atinda bino libanda ya mboka pona mission moko boyo oyo bokendaki nango oyo isingeli bo remplir et après exécuter cette mission. Mission ni oyo bino bokendaki kosala. Mission oyo bokendaki kosala ezali ko apprendre technologie moderne oyo ezali pa bande ko na biso ba occidentaux oyo tobengaka ba mindele toute race jaune rouge blanc biso to englobe ba ngone to bengaka mindele. Donc bokendaki pona pour accueillir technologie moderne oyo bandeko bakomi nango déjà et kozonga na kati ya mboka na biso koya ko appliquer yango et pona komema civilisation moderne pe na mabele ya mboka na biso. Pour les cas, peut-être je peux m'adresser à tous les noirs, mais en particulier j'informe les Bena Congo oyo ngai nasali oyo pe parmi abatu bakolanda pe o bazali parce que balobi la charité bien ordonnée et commence par soi-même. Raison pour laquelle je commence par les Bena Congo et peut-être pe bino bande comme si école mususu boko yoka leçon oyo ezali leçon moko ya malamu et pona ba habitendi ya mboka na biso parce que nous sommes tous des Africains, tout qui est noir. Alors, pangizame. Il y a un sage Bena Congo, il y a un sage, un leader Bena Congo, oyo enseigné qui a lobi boye. Civilisation na biso moderne eko uta wapi? Technologie na biso propre à nous eko uta wapi? Alobaki boye na bandeko oyo babimi libanda ya mboka. Esengeli bo apprendre tout acte positif ya ba blanc, technologie positive ya ba blanc et bokozo ba bizaleli na bango ba acte wana intelligence na bango boko ya nango na mabele na biso et to ko associer yango na culture na biso automatiquement to koma na civilisation moderne oyo ya biso moko. Par exemple, tout ça bande ko bazolo bakio par exemple l'Ukraine est le premier pays producteur ya blé boye ko lindenge ni basala ka blé et le blé wana ezoko fournir ba farine o to ko sala ba mikate map ndenge boye ko li intelligence wana comment ko produire ba blé wana comment ko sala bilanga na professionnalisme nyonso et sengeli pe boye na mayele wana na mabele na biso pona ko kanisa pona biso awa nini to ko kolona oyo pe biso e ko répondre par rapport à mabele na biso et na yango pe to bengama le pays premier pays producteur ya eloko oyo to kolona na mabele na biso. Oye koli kosala ba avion, oye koli kosala mutuka, oye koli kosala vélo, yaka na mayele wana, oye na mayele wana, sur le terrain, on peut comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un marque yelo comme boye,
oyo kozala sous forme lokola ya vélo na bango. Et c'est ça la technologie. Et c'est ça l'évolution. Et c'est ça décollage, il y a terre ou peut-être il y a peuple bena Congo. Donc mbangizame babeki vila mukundanda. Écoutez ça. Na kozela bino ndakisa moko boy. Le prophète Moïse ayaki na Afrique ayaki kosala nini? Ayaki kosala nini? Nous l'avons appris, nous l'avons enseigné, nous, Bena Congo. Totangisaki ye. Totangisaki bango na bandeko na bango bakotaki bakalasi na biso. Bazwaki mayele na biso. Et après kozwa basalaki nini? Bazongaki na mboka oya bango. Le maître Jésus, le grand maître Jésus, il était où? Il était en Égypte. Pour faire quoi? Biso mututo kataki yengenga. Le maître Jésus, ezali biso mututo kataki yengenga. Nous l'avons fait, la circoncision, au grand maître Jésus. Les Noirs ont fait la circoncision na mwana moko ya tata Nzambe, fils unique ya tata Nzambe. Ba noir bakataki yengenga. Je vous assure, les fils uniques de Dieu, les seuls fils uniques selon la Bible, les seuls fils uniques de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Masia, Yesu Masia, tokataki yengenga. Ayaki kosala nini na Égypte? Qu'est-ce qu'il était venu faire en Égypte? C'est pour apprendre. Mais je vous assure, c'est pour apprendre seulement. C'est pour apprendre. Alors, il y a l'Isolel, il y a Mungilu, il y a Maïmona. Bokendaki kosala nini na Europe? C'est pour apprendre, simplement pour apprendre. Parce que actuellement, bazoko domine la technologie mondiale. Actuellement. Ndenge bazoko domine la technologie mondiale, ndenge pibiso na époque to dominaki technologie mondiale. Raison pour laquelle bayaki. Ebino pe bokei, bambuta lukisama, mbuta makanga, mbuta ntemo, mbuta maduda. Bambuta ndombele, ndongalwe, bambuta zinu ndombasi, ndongalwena. Hilo aenda sala kumputu, c'est pour apprendre. Et après avoir koyekola, qu'est-ce que vous devez? Hilo bina menevanga. Esengeli bosala nini? Allez-y comprendre. Ba misusu bazaki décision ngai ku Congo na kozonga susu na Congo te. Na kozonga susu na Congo te. Ngai na kofana nanga na poto. Na kozonga susu na Congo te. Ah. Et raison pour laquelle suite na ba décision na bino obino bozui et nous perdons tout au Congo central. Tozo perdre nyonso na Congo central. La terre du Congo central est arrachée. Bazo botu la mabele na makasi na Congo central. Bazo somba mabele na makasi na Congo central. Il y a une famille au Yebi. Oyo bazo botu la mabele na Banzangungu. Na village Nkanga Mputu. Papa Tekadiomona. Papa Gaba. Ambanzangungu. Allez-y vérifier. Mbuta, Boboba, Vanda Vambanzangu, qui sont d'origine Banzangu. Vérifier. Parce que procès na bango, ils ont médiatisé. Procès na bango, ils ont vraiment na ampère Yamakas na niveau Yambanzangu. Mbuta Pedro Kanda. Mwana Mbanzangu. Mbuta Pedro Kanda. Ngeye mwana Mbanzangu. Betizio na minto tokungungu. Kwa mhangi zaku.
bazobotola mabele ya bandeko na yo na Mbanza Ngungu, Mbuta Pedro Kanda. Suite à votre décision, parce que vous êtes nombreux, Obino bozwaki ke tokozonga su Congo te, ndenge biso toye poto, ndenge biso toke Asie, ndenge biso toke ainsi de suite, Gabon, Cameroun, tout ça, tokozonga su Congo te parce que Congo c'est un pays de merde. Et suite à votre absence, absence nabino et salike pabana kuboto la biso mabele na Congo central. Vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup accueilli. Bocueillir ma connaissance occidentale, bocueillir ma connaissance asiatique, bocueillir ma connaissance ya blanc, il y a technologie moderne. Et venez appliquer chez nous. Nous avons des espaces verts, nous avons besoin de cette technologie, nous avons besoin, nous qui n'ont pas la possibilité de venir en Europe. Biso, tous la possibilité, il y a quoi en Europe, tous en a posé la connaissance au bino bozui, tous en a posé la civilisation au bino bozui, pour que el bokoya, toko faire injonction, toko sala, toko sangisa, au bino bozui, na oyo biso toko bomba awa, el toko mélanger yango, et kopé sa biso, propre technologie na biso moko, bande konangai, na répété lisusu. Mbuta Moïse, na Égypte, avec Osalanine. Il était venu pour apprendre. Je répète encore, les seuls fils uniques de Dieu. Moi, na moko ya Tanzambie selon la Bible, les fils uniques de Dieu na Égypte, ayaki kosalanini. Il était venu pour apprendre et tokata ki yengenga. Bino manoir boza banani. Bino bokati mwana ya Nzambe, fils unique ya Tanzambie, bokati yengenga. Bino Bakongo bokata ki le fils unique ngenga na Égypte. Boza banani. Bayaki panabiso, c'est pour apprendre. Bayaki na Égypte, c'est pour apprendre. Alors, parce qu'à l'époque, nous les Noirs, on dominait le monde. Bino Bakongo, bo dominer ki mokili. Et raison pour laquelle bayaki ko apprendre pa na biso. Et raison pour laquelle Mbuta Moïse bayiza, mfumu Yesu bayiza ku kwa beto kungipiti mukuza longuka. Alors bino Bakongo, bokata le fils unique de Dieu, bokata yengenga. Vous êtes qui? Bino Bakongo, boza banani. Alors tourna bango pasimbi technologie moderne et bino bokei libanda bokenda ki kosala nini, c'est pour apprendre. Bande konangai, on a besoin de ce que vous avez appris. Oyo boye koli tozana posa yango biso o tozana makoki ya koya kunate tozana posa ya technologie obino boye koli et venez investir au Congo central. Boya bande konangai tozo perdre mabele awa. Biso ba possibilité ezate bambongo ezate batu bazo somba bamba mabele kia din Congo zimbisi lusantu mulu santu la Congo. Il y a un grand initié Congo qui nous avait appliqué Nkongo yen Congo ya nikaka ba fetite kasana min toto kanti Nkongo asumuni siku otite kan toto azote kama bele pa mutu nyonso mo Congo akomi kote kama bele pa ya mutu so tobuki mibeko na yango bande konangai venez bosomba ba mabele pour que bocha ba activité oyo ko permettre biso to garantir ba mabele biso na Mbanza Ngungu tozo perdre mabele na Kimpese na Lufu na Matadi na Kinshasa partout tozo perdre mabele. C'est manque de moyens, c'est parce que bino bokena na bino bolobake na Congo tokozonga sute ku Congo tokozonga sute. Et suite à votre absence, nous avons des espaces verts et belés, tous en ango, oyo ezosenga, boya, bosomba, oyo ezosenga, to exploiter le kolanga inde konabino, oyo bozo komona, ils allaient parmi à projet oyo, nazoko exécuter na Congo central, tous en bandeko, oyo bandima ki koya kosomba ba mabele na Congo central, et ensemble avec eux, tous en exécuter ba projet oyo bozo mona. Alors là, c'est Oyo ezali Gombo. Oyo ezali Gombo, to bengi na Kombo ya dongo, parce que belé peut-être Kombo wana ba yebite ya Gombo. Alors Oyo ezali dongo, oyo tozo kusala. Et suite
ya connaissance oyo toza nango suite ya kobatela mabele pour que bino le jour bokoya bokuta bamabele et nous toboyi to perdre mabele, raison pour laquelle on s'est retiré de Kinshasa, puis du coup Congo central pour venir garantir la terre de nos ancêtres parce que tozo ko perdre mabele na Congo central, tozo ko perdre mabele, batu bazo ko somba na makasi, batu bazo ko botola na makasi, tozo perdre mabele bandeko na ngai na boyoka makambo oyo boloba boganga bozwa conscience ya kozonga ya koya ko récupérer ba mabele na bino parce que bazoko botola biso na mabele na pesi bino précision na Mbanza Ngungu na village Nkanga Mputu y a un militaire y a un colonel oyo abotoli famille mobimba mabele abotoli famille mobimba mabele et famille wana nde tolo baboye bazangi mabele procès eza na justice solution eza te et biso bandeko na biso baza na ba épreuve nyonso oyo bazokolakisa mpona mabele na bango mais bango bazoko ndima ba épreuve wana te l'état congolais justice congolaise bazoko ndima ba épreuve wana te bazoko longisa soda moko boye colonel moko boye arracher mabele ya bandeko na biso na niveau ya Mbanza Ngungu qui a dit na village Nkanga Mputu vraiment ezap mawa et na lobi yango c'est suite à votre absence na bino ezosala ke babotu la biso ba mabele na Congo central mtoto oti kuenda ya mayimona mtoto meti kuenda mbuta makanga bamhangi zame ku diaspora bandeko na diaspora bazo boto la biso ba mabele na Congo central boya kosoma ba mabele bosoma ba mabele parce que tozana posa to garantie ba mabele na biso mabele ezokende boya to sala ba bilanga boya to sala ba projet technologie obino bozwi mayele obino bozwi na Europe boya ko mettre en pratique biso tozana posa ya connaissance wana culture obiso to garder awa o to koki ko garder et beaucoup na technologie moderne et to ko associer yango et ko pesa biso technologie moderne o ya biso moko bande ko ngai biso tozana ba moyen ya ko ya potote biso ba moyen wana ezalité ya ko ya poto pona ko apprendre mais bino bokinda fumonda Congo a autorisé bino bokende pona ko apprendre nazo répéter yango na koloba ke Moïse na Égypte ay ko sala nini ay ko apprendre c'est parce que tozalaki civilisé tozalaki likolo mais les grands maîtres Jésus le fils unique ya Tata Nzambe le fils unique selon la Bible ya Tata Nzambe ayaki ko sala nini na Égypte bayaki ko apprendre et pour votre information bino babena Congo bokata kiyengenga bino babena Congo bokata kiyengenga oyo ezali simple ba projet tozo ko sala mais biso yebiki na apuna bino soki boye to sala ba projet ya minene pour que to garantir ba terre na biso Congo central en tout cas bandiko na ngai ezali ngai ndiko na bino Mbuta Nzinga Kawandiako qui est l'aigle géant du Congo central Mbemba Maha ya Congo Dakati et les gardiens du temple les gardiens de la terre de nos ancêtres nous sommes là pour garantir vos terres votre ntoto mieto parce que katuzole leko ba mingi zila biza batana mintoto meto parce que betizio na mintoto betisumba mintoto mukingolo mpangzame Louise no notre terre est très fertile talabima biabibi sans des engrais talabima betikula muntu ko mayangi tala dongo ndenge zo kokola sans les engrais tala la terre est très fertile boya to garantir ba mabeli na biso en tout cas babena Congo boyoka appel ya ndeko na bino boyoka ngongo ya mleke na bino Mbuta Nzinga babena Congo bandiko na ngai vraiment ba mabele ezokende boya to garantir mabele na biso c'est votre humble Mbuta Nzinga et Kawandiako otikulu bokila pangiza me monko mfumo to ne mwanda Congo tu vani nsangu zazi ingeta ibobo nous sommes au village nous sommes au champ nous sommes na kumfinda nous sommes kumfinda pour garantir nos terres laissées par nos ancêtres ingeta ibobo pangzame lusala muyenge matondo